Oui, bonsoir maman. Bonsoir, papa. Ah maman, nga naza mwana soda, nga naza mwana militaire. Papa nanga kufa, papa nanga kufa pona Congo. Tshisekedi eloko asali na ndenge mabe te mama, basoda tu ba FARDC. Openda ba oyoka biso, papa nanga ba FARDC. Papa bino boyeba pasi bino bomona. Bino bokata ba makovo. Bokota bazamba, o Tshisekedi atika okota te. Bino boleka ba place mosusu o Tshisekedi atika oleka te, papa nanga ba FARDC. Papa nanga zaki OPJ mayele papa nanga eza mayele mote na Tshisekedi da mayele te azoba aborik papa nanga leki na mayele papa nanga leki Tshisekedi na mayele papa aboti ngai akufa pona Congo azaki militaire o Tshisekedi afingi ba clochard o Tshisekedi abengi ba clochard et comme ça ko ba militaire tout baza na Congo wana ba militaire tout wana Congo bota ya Tshisekedi abenga bino ba clochard alongoli mutute Tshisekedi alongoli mutute donc na kati wana c'est tous les militaires en général. Tous les militaires en général. Ba général Etumba. Papa na biso Etumba wana. Clochard. Yo tanga nanga bakisaka. Mama alongoli mutute ba soda tout ba kanyama ba clochard. Clochard. Oh nani oyo utakoza na villa Kinshasa nani papa na biso nani. Edi Kapen clochard. Edi Kapen vrai clochard ko tu na vrai clochard. Abengi oui maman toloba nini ye akoza la vrai clochard maman nazo biso ba militaire tout parce que ba militaire bota à Tshisekedi ba militaire bino bota à Tshisekedi bino bo gira bo kufa pona mboka tata Tshisekedi akufa na hémorroïde papa Laurent Désiré Kabila qui est militaire akufa pona mboka papa Tshisekedi akufa na hémorroïde maman on a besoin de vérité maman papa Tshisekedi akufa pona manaba sebele eloko zepa mona na ye molimo na bango wana ya manaba sebele yango wana molimo wana mama molimo na bango yango wana papa Tshisekedi akufa na hémorroïde papa Kabila akufa babete masasi na kiti Congolais papa Laurent Désiré Kabila akufa na sala Congolais mama ngana osenga basoda tout ngana osenga basoda na mémoire ya Mamadou Ndala un vrai clochard comme Mamadou Ndala clochard Mamadou Ndala akufa pona mboka na mémoire ya Mamadou Ndala na mémoire ya bakonzi na biso to ya papa na biso to o bakufa pona mboka wana bamakila bato ezotangisa bamakila ba Christian Tshisekedi te makila ezotangisa makila ya peuple congolais parce que j'ai pas mama makila ezotangisa makila ya peuple congolais makila ba soda na biso ba FARDC ba papa ba sacrifier makila na bango Christian Tshisekedi ayibi mbongo bana Tshisekedi ba oyiba bambongo papa na biso ba ofuta ba salaire ya muke bana ebela bakulu nozomona wana mama eza bana basoda bakulu nebele wana po basoda ba ofuta mambongo ya bien te yango bana na biso bana na bele mama bana na bango bazobima na banzela bana na bango baosala makambo eza ya bien te mabiso ba papa na biso ba salaire na bango bandoko zwa akosombelo keti te keti ya $50 akosombelo te keti ya $20 papa no akosombelo ngo te mama siko papa boti bino boza 7 papa akotangisa bino te mama boko kotanga te papa akotangisa bino te papa wana lelo clochard Mamadou Ndala clochard Kanyama clochard Kasongo clochard ba militaire tout wana o baza na Kinshasa wana baza bakizengi babolole na lingala na to tongo bia baza bakizengi bakizengi papa na makasi tolo babongo mama kasi o alobi bango na lingala na fingi bango te na lobi kombo abengi bango na lingala mama na français obi balwa clochard ba comprendre ngo te na français obi bien te clochard bato muso babula lwa crochet ya mapapa ba clochard na lingala to tongo na lingala mama na tongo na lingala papa ba comprendre ngo na lingala baza maboma papa na biso maboma bato pe bakondane Kabila ba clochard mama tokoloba nini baza ba clochard bato bakenda kosala baso kokanga banani wana tu bazo ba militaire ba basana ba Kinshasa wana na ope bakwisi kinga katilo e bakwisi GLM lobby ba pe ba clochard mama
Ba militaire nyonso mama alongoli militaire moko te. Alongoli Ok. militaire. Oh tout ya kuti wana ba militaire to akuti. Yango akangi ba papa na biso ba général, akangi ba généraux, akangi ba papa na biso. Ba papa. Mi papa na ngai di kapen. Omoni maloba na bango eza maloba na ye nzambe nda beti film nzamba balusi lolemo omoni muto aloba mingi nzamba obalusa lolemo no lobelo mo bokana ko lobate. So ba papa bino bokenda na fond. Bino boke ogire bokufa pona mboka bokufa pona pocha Tshisekedi te bokufa pona fama Tshisekedi te fama Tshisekedi bakosi biso trop fama Tshisekedi bakosi biso trop to sauver Congo papa to sauver Congo ensemble sauvons le Congo sauvons le Congo papa Kabila aza na raison ya koloba ke sauvons le Congo maman ngala na Côte Sauvons la d'Ivoire République démocratique du Congo. Sauvons le Congo et ça le roi sauver Brazzaville. Sauvons la République démocratique du Congo maman. Maman na souci ya biso peuple maman aza la Côte d'Ivoire Donc, na moni général, action nous, il y a épée clochard. maman bango alongoli moto te bango tout en général bango basoda tout na ba baza la fond balonga babundela na katanga Merci beaucoup, Kaïda. Ndeko Pat, on a prendre ma connexion, on dirait. Allô, c'est bon maintenant? Tozo Kao. Oui, Motuna Lanezaki, Bino Bazaba journaliste, depuis Félix Akuta ba clochard, oh ya bengi ba clochard. A ça changé situation à Bango? Est-ce que les militaires de 2019 vivent mieux aujourd'hui? Parce que je vais répertorier une litanie de qualifications et d'insultes qu'un chef adresse à ses subalternes, à ses collaborateurs et même à la population. Ba combataba, ba clochard. Est-ce qu'il y a une éducation? Est-ce qu'il y a un rôle? Est-ce qu'il y a une position? Il faut trouver une solution. Ba clochard ango zo finga lelo. O changer bango vie na nini. Ba clochard wana lobi bazaki ko bunda ba chepe M23 dehors. Lelo ba clochard ango soki kaka nanga ningani muke bakimi. Oh ya yo armée tozana 2025, j'imagine 7 ans après que yé a vu ba clochard wana en charge. Que yé a vu siko yo makambo. À organiser armée. Ceux qui n'ont kosoli mpia mang Akimi. De quoi parlons-nous? Est-ce que ces termes insultants qualifiant qualification désobligeante ils ont encouragé armée ango oh ils ont compté sur bango ou à ça abandonner armée ango a commis na ba américain a commis na ba angolais a commis lukana et l'armée on s'en fout. Je me mets à la place de ce militaire qui est au fond en ce moment. Parce que Félix a requitté le colonel et le général. Les mêmes militaires sont ceux qui étaient à l'armée en 2019. Je suis au front en ce moment. Et on m'apprend que je suis un clochard. Parce que je suis là en train de souffrir pour le pays. En train de galérer, je suis prêt à mourir pour le pays. Et j'apprends que celui qui est censé me donner les moyens, celui qui est censé me donner les atouts, même les raisons pour lesquelles je dois être ici, m'insulte comme ça en public devant les personnes que je dois protéger. Ça y est, c'est bon. Nangango a ça vu quelques FARDC a recruté bango, a formé bango, a commis bango, a opécié na raison que le batala bino bateau vous avez bunda contre bis. Parce que la fini bino ba clochard wana. Bon ça n'est pas. Vous êtes traités comme tel. Les clochards dans le temps n'avaient pas besoin de Ouazalendo pour pouvoir survivre. Les clochards. Et aujourd'hui, on parle de Ouazalendo, un groupe armé qui n'a pas de sens, qui n'a pas de forme, mais c'est l'armée structurée, fonctionnelle, professionnelle. Il y a Félix qui ne se repose que sur Ouazalendo,
ba informel. Mboka ngo toko sala ndenge nini? Toko kende wapi? En tout cas, maman, la tiki bino, na évité ce gars peut-être bino ba journaliste vous allez la donner. Est-ce que l'armée a évolué? Est-ce que les conditions de l'armée ont changé? Peut-être biso tozo ebate. Non, ce que je sache, non. Hein. Parce que de maisons préfabriquées, l'argent déjà a été détourné. Et pour leur compléter, ceux qui priment, ceux qui quelque chose n'a solde na bango et singela qui go mana Bukavu et Koya et je ne sais même pas ce qu'ils a régulier, je sais pas. J'ai pas plus d'informations à ces niveaux. Parce que si leurs conditions ont changé, maman la Kendaka Kinshasa 2 ou 3 fois l'année. Les policiers n'anzela bazaka rabato nzala on dirait nzala ngwe bakisa mili susu parce que ki muyibeza na niveau musu. Kokuta na militaire na butu. Na ebite ceux qui ba changer bango conditions et que baza la mentalité ka ba clochard ou bien baza la même condition peut-être que la situation s'est empirée mais il y a pas de résultat là. À l'est c'est toujours aussi ridicule, on est toujours aussi ridiculisé. Nanga kosola te nanga sora lobi atali katanga kosoli enchu armée ango professionnalisé structuré armée oyo bako baba phrase na yo nyoso ya tokolanda bango tina Rwanda la moindre petite escarmouche aza wapi tozana Congo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'aiment qui au bazar na groupe oyo. Bolingaye, il n'y a pas de souci. Il est votre Azaka Congolais Togoloba, mais aidez-le à penser un peu pays. Hein? Parce que les lois agitation, je crois que c'est parce que. Il quitte au moins dans le moi, il quitte dans le jeu, qui parle pays. C'est ça, ça veut dire, je crois, hein. Ça c'est vraiment mon point de vue. Mettre en pratique, en fait, sa vision. Oui. L'agitation qu'il a, c'est parce que le Katanga est sur le point d'être arraché. Et le Katanga, c'est là où sa famille se sert. Et il y est moko. Et quand on a perdu le contrôle. Ouais. Unanga Nezaki Congo, ça va faire 3 ans, si pas peut-être un peu moins. Pourquoi en ce moment-là, on n'a pas réfléchi? Les lois agitation comme il m'a cassé, parce que Katanga, comme il apporte à Katanga. Et ça ne regarde pas le Congolais. Ils s'en foutent que Batwa, Bunanga, Naba, Koufa, Goma, Bukavu, c'est pas son problème. Maintenant, là, qu'il voit que c'est son pain qu'on veut lui arracher, et c'est sur ce moment-ci qu'on a commis agité. Et agitation, en haut, mon kondi, Azalaka, Soki, situation est grave, à 8 ans, il y a recul, il y a réflexion, à commis que Luka, moyen, poser, acte. Pas en insultant, pas en traitant tout le monde de n'importe quoi. Et na terrain, et l'autre côté, il y a à Washington, à signé 2 jours après. Attends, na somo. En fait, c'est comme ça, na passe. Tout ça est battu, tout ça, la nuit. Mouta bongo, tout benganaye, tout yambananga, tout lusenga kagamaya. Toujours y battu, tout ça la nini, mbokango, tout tikango kaka bongo, basoda ngope, bafingi bino, pour comprendre en fait. Maman, merci beaucoup pour. Ndeto ngeto vanda tolo bake bango ne ba ko ça quelque chose. Monaka loin et au sungayo pour analyse ya mboka na yo. Na nzambe te. Je ne suis pas prophétesse non plus. Namouli va te béler, va te un message. Mama bibi, osa prophétesse, oloba kiango. Accord tout Félix et tu sais qu'il a signé. Échec. Épée c'est le côté, épée si pe le côté. Ma alien nyon sozala ki na bango, ba kei. Burundi ali asuka tikala ki akei. Atikali kaka na ba wazalendo. Et Bawazalendo baza na spécialité ya repli stratégique. Repli stratégique. Ah, donc le repli stratégique ba koma ki na Fizi, repli stratégique ba komi na Baraka, repli stratégique lobi na nani. Et bino moko bo mona ango.
Demain, après-demain, peut-être les lotés. Beaucoup de les lotés. Lobi to lobi kuna. Tu reçois quelques personnes, mamata. Dans live, la vie beaucoup alelo, mais toutes les personnes au Bazali, c'est presque les inconnus. Dans la moins difficulté à retirer ben inconnu dans quand il y a live la biso, je suis désolé. Mais tu reçois même quelques personnes, tac tac tac. Dès qu'on a biso nani la citoyenne, bon ça la nanani pour na bateau bazo matin. On m'a dit au micro s'il vous plaît. On m'a dit au micro. On m'a dit au micro. On m'a dit au micro. Voilà. Mandeko Nyoso Bozali Konanabiso à travers ma mission TV. Merci et bienvenue. Tozui Ndeko Cathy, Ozu Parole. Bonsoir, Maman Bibi. Bonsoir. Maman Ngai, journal Lelo, depuis que j'ai eu à suivre l'autre là, matinée, Oyo, grâce continue à Sali, Oyo, Mobali Nae, ceux qui, bon, je me réserve de ce côté-là. C'est bien. Là où il est allé faire des éloges et tout ça, encore une fois, Félix nous a déçus. Encore une fois, Félix a décevoir. Donc, le monsieur ne sait pas parler, à ça l'intervention, mon côté, sans toutefois à déraper, à fingater, à insulter. Il y a quand même, il y a deux fois, on se pose des questions sur qui le monsieur, il a quand même été, il a reçu une éducation quelconque. Parce que tu sais, bah, qu'il insulte, mais bateau, bah, faible, bah, éducation de base, quand il manque des arguments, directement, bah, quand t'as na ba insulte. Et un président de la République, au moment où tozana guerre na mboka, au armée wana defo, au motiver bango, au sala en sorte que ba bundela yo, soi-disant. Il se permet de dire les gros mots, comme d'habitude. Donc, depuis les 5 ans, bientôt 8 ans que Félix est là, nous avons appris différentes insultes au biso bamsou sur la éducation, c'est tout ce qu'on a, on a reçu de bons à prendre de gros mots de la part de Félix Tshisekedi. En tout cas, ça fait mal. Moi, tout ce que je suis monté aujourd'hui pour dire est que ceux qui vraiment, militaires na biso, baza batu. Na ba conscience na bango. Bati à se faire la peine, ya kozwa risque au kino kokufa na ba front, ko bunde la Félix Tshisekedi parce qu'il ne fera rien pour eux. Qui dépose les armes et qui laisse la route pour le corner Nangaya pour libérer Bisso. On est fatigué. On est vraiment fatigué. Le monsieur ne mérite pas. Il mérite pas. Encore une fois, il nous a déçus encore. Donc, Laura Salaki ni Nayo a Salaki a ressemblé à qu'il est des chambres. Et Koka quitté. Il fallait, Ukuna se réserver qui, on dirait, conseiller qui, peser un peu le mot, machin. Maintenant, là, parmi les jeunes, la matinée, ceux qui a jeune au ministre de la Jeunesse à Sali, il fallait gaffer caca. Donc, vraiment, on fait vraiment appel à nos militaires, généraux Nabiso, Fongola Miso, parce que la fin de Félix Tshisekedi s'annonce. Il est temps, nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. Voilà un peu, maman, ce que j'avais à faire. Merci à beaucoup, dire maman Cathy. Neko, journal officiel, vous avez la parole. Merci. Maman, au sauté, non? T'es na sauté au thé. Mbote na bandeko baza kolanda biso par-ci par-là nayebi ke indignation eza makasi nde ka mama oti koloba mokonzi ya mboka oyo azali commandant suprême ya forces armées 7 ans après je crois que aza na amertume na motema asentir batrahison asentir faiblesse réponse ya kopesa eza te parce que dernièrement
ezalaki kaka ke soki tosinye kaka accord kimi ekoti mot d'ordre ekopesama Rwanda azolela déjà. Et pourquoi Kagame azoya lisusu te? J'ai compris même ba communication à président rwandais, ils ont le comportement naïe, prendre des paroles et tout, ils ont bien calculé. À un moment donné, il a gardé un peu de silence. Bango ba comme ressentir non Rwanda zo banga, Rwanda zo lia koya boete. Rwanda kena kimia nyonso a signé accord. Kuto ba bisaka biso président Rwanda zo bela. Moya voyager ezate. Akino signé accord poazo banga. Njokande ezali kopa na bango. Basigné accord sikoyo na minute oyo ayebi te nini ya kosala wapi ya kokende alobi makambo wana mpo ase défoule nzokande eza lokola balobaka une goutte d'eau qui fait déborder la vase. Président de la république oyo azali symbole ya unité nationale oyo il faut garder cohésion nationale oyo azali commandant suprême ya forces armées et puis disons tolobaki soki bango baza baclochard donc ye aza commandant suprême ya baclochard. En même temps, suprême, c'est le commandant suprême clochard numéro 1. mais exactement. Donc, Aza vraiment, non, je ne sais pas. Je ne sais pas classe ni toko classé. Donc, je l'ai toujours dit que Kozalana ye en tant que président, ils ont la cola, tous subir punition moko boy, humiliation moko boy. Maintenant, il y a ko longo la bistongo, hein? Bazo finga bino ba clocha, est-ce que vous avez la courage était vraiment pour relever des défis, surtout même dans moment wana. Et moi, je pose encore une question de savoir, dans cette salle, tous les enfants de militaires, Babimisaki Bango Libanda, ou Bazalaki wana pe ba assister le lengeni ba fingi ba parents na bango, ou jeunesse yango ezaka kayabana ba civil. Bango ndenge bazawana ba sala makambo ndire bato moko boye tango Félix akolongwa bamabe oyo nyonso azokommetre bongo nde bato mosusu bakose rendre compte mama parce que lelo bato bakakanisa aza tellement puissant et que aza intouchable yo moko toloba bato balobaki na biso akosala 50 ans basusu 90 ans bamosusu ntina koya Yesu Kristo mosusu asali alembi apesi Antoni. Donc, pour dire ici que M. Félix Tshisekedi azane lisusu na solution te. Ezalaki awa soki likambo bango na minute bazo lelela Trump. Or Trump ambassadeur aux États-Unis kuna nanan la citoyenne aux agueux. Yepe ambassadeur wana olie aloba mbala moko no biso États-Unis en tant que médiateur tala tolobi boyibu yoka yepe azolela la ONU azolelela lisusu Rwanda. Oh. Mais bino nde ba médiateur ti bino nde pare bino kozana mode ordre akopesa M23 se retirer bana moko. Ndeni bino gouvernement na biso gouvernement biso azo compter na Donald Trump azo compter na Rwanda retirer ba homme. C'est un paradoxe. Un pays en plus. Un État. Exactement. Mais en même temps, azali koyeba te que souveraineté na biso na indépendance nationale yango wana nde ekei lelo eza à terre. Ye azokanisa koteka mboka eza eloko mosusu. Koteka mboka ezali kotika bato mosusu ba décider na place na biso ezali kozwa une partie ya souveraineté na biso. Place o biso photo loba non. Yo moya oloba non ezate parce que comportement ya président okokende deshe mete monanaki très bien que accord wana a signé eza bénéfique te pona biso yango azali na kanda pona nini yo mboka no bitumba eza kuna eke bo signé accord de paix kimi ekoti mindeni ozanga koseka ça n'a pas de sens alakisaki biso déjà ndeko journal officiel et c'est que tu peux comprendre yango tango communauté internationale azalaki ko condamner ba avancer ndeko Corneille Nangaa te Union européenne azalaki ko condamner te Union africaine non plus. Mais naibisaki bino ekoza la test na part na biso soki Uvira ekwei tango tomoni Uvira ekwei lelo babandaki na ko condamner te babandaki ko exhorter, c'est le mot ba utiliser qui avant bazalaki ko exhorter na ndeko ya AFC M23 bakende na kosala nini bakende na ko tia minduki na se ba respecter cessez les faits. Mais bakenda ko condamner te ba exhortaki exhortation na condamnation c'est deux mots.
Félix a commis donner des leçons. Commis donner des leçons. Il faut unité nationale, il faut engagement citoyen, il faut un sursaut patriotique pour mettre fin au conflit. Et puis, c'est à ces prises-là que la nation sera sauvée dans les années à venir, a-t-il. Année oyoté, les années à venir. Tout ça occupé, siko, tout ça, tout ça la sauver, siko, yo. Il faut sursaut patriotique et ça, après les années à venir, tout ça la sauver. Donc, pour naïe, azo la déjà bilan naïe, que tolongi alongité. Un cri d'échec. Ofinga bango ba clochard pona nga eza lokola ye moko ake komitika bobetanga coup d'état parce que lelo chef a échoué azo exigé siko peuple azala derrière ye mais comment peuple faut azala derrière moto azo échoué azo zo ba décision kaka ya mabe bato siko bazo soutenir régime na résultat oyo na arrogance oyo s'installer lelo ba soki victoire bango moko kaka nde basala yango kuna na bataliba mais soki défaite il faut acquiser peuple. Comment on peut vivre avec un chef pareil? Mais la nomination, ils ont IDPS d'abord, famille, ensuite union sacrée, et proche, tout le monde protégé, toujours incompétent. Tout le monde bakabou, il est comme sénateur, député provincial, député national. Qu'est-ce qu'il va apporter, Kabouya? C'est un vendeur de carburant, il paraît-il. Il va apporter quoi? Bozongi saye bopesi fond en commerce qui nous sala commerce na Kadhafi. Il se porterait mieux parce qu'il a comme mata proposition mon côté ni na assemblée nationale, ni na assemblée provinciale, ni na secrétariat général na parti kuna kutuboza parti ezo kufa. Partout. Tout autre ce qu'elle a zo simba ezo kufa. Patriotisme wazo senga biso ezo consisté à quoi applaudir incompétence. Dirigeant fois à la conscience, il faut mériter. Méritocratie, incompétence, azo fabriquer mécaniquement ba échec. Comment il fabrique ça? Mais ton armée, oyo place aux awana, bango baza simawana, bango bazo si réveiller yo. Comment tu peux dire des choses comme ça? Clochard. 25 ans na poto, atikala ko zwanda kote. Ba vidéo ezali, les vivait le salaire de sa femme. Siko nani clochard? Parce que clochard, eza moto ko tazana mosala te, mais qui soldat eza mosala. Aza engagé à l'état. Aza n'importe travailleur te, aza moto yo a tenjo tonaye anje pour que mboka ezala protéger. Comment yo kobenga bango ba clochard? Excusez-moi le terme. Ye akanisaka soka zui biloko wana bato babetele maboko ba condamner Kabila. Mais ça va bénéficier à quoi? Le chef de l'État, c'est toi. C'est toi qui dois assumer la continuité de l'État. C'est toi qui dois changer la donne pour nous montrer que awa Kabila échouaki, ngana réussir ta la différence yango. Siko différence eza wapi na FARDC oyo al gagna 2023 na 2013 na FARDC oyo azo sala ba repli stratégique devant FARDC devant M23 na 2025 otozali. Donc ça se voit très bien que l'armée n'a pas de commandant. S'ils sont devenus clochards, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une armée structurée à clochardiser bango. Comment il a clochardisé bango? Batu oyo bazo mérité kutute kozala na commandement. Bango ndi yazo pesa ka ba poste. Na népotisme, na tribalisme, na biloko ebele oyo batu tout bazo décrier tout le temps. Vraiment bibi na suki na wana bandi comme so bazo apart. Merci beaucoup, Maître Sakata. Ben, bienvenue. Oui, bonsoir Mama Bibi, Mama Pro Congo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous savez, maman, tondimi na biso, biso batu ya opposition. Tondimi na biso ba finga biso ba opposition ya pete, ba opposition ya nzala, ba borderline. Ba finga biso, c'est des bonnes guerres. Ils ont ba attaque politique, ils ont na yango. Mais arriver jusqu'à jeter de l'eau propre à l'armée, c'était la ligne rouge. C'était vraiment la ligne rouge. Maman, même si l'armée zaïroise était incapable de contenir la rébellion
de feu musée Laurent Kabila, on ne peut pas traiter l'armée zaïroise des fainéantes ou, je trouve un autre mot, ou des barbares, je ne sais pas. On ne peut pas. Parce que c'est l'armée qui tient les pouvoirs. C'est l'armée qui soutient les pouvoirs. Elle est le fondement d'un pouvoir, le socle d'un pouvoir. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi est président de la République et que Toloba Gano, il a les pouvoirs. Les pouvoirs dont on fait allusion, c'est justement l'armée. Parce que si on enlève l'armée, il n'a plus le pouvoir. Josie. Voilà. Mais si je ne suis pas capable de faire ça, c'est parce que je sais que ceux qui n'ont qu'à Kouna, je serai criblé des balles. Donc, il a une armée qui soutient le pouvoir, qui justement tient son pouvoir. Maman. Et Kabila était l'armée. Si l'armée de Kabila était une armée de clochards, moi personnellement, je préfère cette armée. C'est cette armée-là. Je préfère l'armée de clochards. Parce que l'armée de clochards n'avait pas besoin d'aller brader nos minéraux chez Trump pour signer un accord bidon en espérant que celui-ci va venir faire le travail à sa place. Ou de repousser. Mais On t'a porté live, s'il vous plaît. on va traiter armée de clochards. Maman, vous m'entendez? Parce que j'ai un peu... Oui, c'est la connexion. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ok. L'armée que, au compteur de clochards, elle était classée 8e armée en Afrique. Alors que l'Afrique a 54 États. Ça veut dire 54 armées. Notre armée était classée. L'armée contre des clochards avait repris l'occupation de Goma au bout de 6 jours. Au bout de 6 jours, notre armée a pu récupérer la ville de Goma. L'armée contre des clochards avait défait le mouvement M23 en 2013 sans signer des accords. Parce que les talibans, ils cessent de dire que non, voilà, on a signé des accords pour, avec M23 pour qu'ils soient délogés. Non. En 2023, on n'a signé aucun accord. Preuve année, il y avait des gens comme Bertrand, Biamungu, c'est Biamungu, Bertrand Biamungu, qui était justement avec les autres condamnés à perpétuité, condamnés à vie ici en Dolo. C'est l'armée congolaise justement qui était capable justement de mater une rébellion, mater un groupe armé sans faire appel aux mercenaires, sans faire appel à un groupe de civils armés. L'armée contre les clochards aujourd'hui était capable de défendre l'intégrité territoriale, était capable de défendre notre souveraineté, était capable justement d'accomplir sa mission et de manière loyale. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons une armée? Si nous avons une armée, pourquoi on fait appel aux mercenaires? Pourquoi aujourd'hui les Ouazalais sont devenus une armée régulière? Parce que vous allez voir un président de la République qui fait un discours sur l'état de la nation et demande à l'auditoire, à son assemblée, de s'élever et de prendre un moment de recueillement pour les Ouazalais, qui est un groupe
Civil. un groupe armé qui est des criminels, des bandits qui font des exactions incroyables. Mais un président de la République demande à son auditoire, à son assemblée, de prendre un moment de recueillement à l'honneur de ces bandits. Tribune Nini. Voilà. Il y a congrès face à deux Il y a chambres congrès. de parlement. Des chambres réunies, gouvernement Zawana, diplomate Zawana, mais vous demandez un recueillement à l'honneur des bandits. Aujourd'hui, nous dépensons des millions de dollars pour faire appel aux mercenaires. Un mercenaire, 10 000, 8 000 dollars par mois. Alors que ce soit les mercenaires ou les Wazalendo, personne a prêté serment sous les drapeaux. Personne a prêté serment de sacrifier sa vie pour la République. Seul un militaire de FRDC qui a prêté serment sous les drapeaux, qui est assermenté. Seul un militaire de FRDC. Mais aujourd'hui, nous voyons un député comme Willy Michiki tenir un discours comme quoi les lots Wazelendo comme il est FRDC. Vous allez voir une première ministre, Judith Souminois, qui prend un communiqué. Dans ce communiqué, du début jusqu'à la fin, il ne mentionne pas l'armée régulière, elle ne mentionne pas les FRDC, mais elle rend un hommage vibrant au Wazalendo. Dans la place de Tokomi. Et le président de la République s'est permis de traiter notre armée jadis était une armée de clochards. Non, mais c'est son armée qui est l'armée des clochards. Parce qu'on voit ces militaires qui sont obligés, Maman Bibi Kapinga, ils sont obligés de piller les civils pour avoir à manger au front. Ils pillent justement les civils pour avoir à manger. Chaque localité, les cabazos piller. Chaque localité. Piller na Kamanyola. Piller na... comment? Après Kamanyola, c'est quoi? Luvingi. Piller. Tiba comme na... FRDC, AFC, a comme na ville ya Uvira. Localité nyon soana. Territoire nyon soana qui pillé par l'armée FRDC. Jusqu'à aujourd'hui, bazo piller na Baraka, bazo piller na Fizi pour avoir à manger. Maintenant, entre l'armée de Kabila et l'armée actuelle, armée les armées de clochards. C'est l'armée actuelle qui est l'armée des clochards. Parce que cette armée, elle n'arrive plus à défendre l'intégrité territoriale, elle n'arrive plus à remplir sa mission. Elle fait que reculer, elle fait que abandonner sa mission. Aujourd'hui, notre armée ne peut plus justement remplir sa mission de manière loyale. Parce qu'elle est délaissée, elle est négligée, elle est dénigrée, elle est insultée. Elle est livrée à son triste sort. Comment est-ce que nos militaires vont combattre au front pendant que il y a des retards, pendant qu'ils n'ont pas des rations, pendant qu'ils ne sont pas occupés, bon, baso préfère couper ça, Wazalendo, bon, baso préfère couper ça, mercenaires, armement, ou équipement, baso préfère couper ça, mercenaires, baso préfère couper ça, Wazalendo, et bango baso tikala kaka bongo. Après ces messieurs, est-ce qu'on aura une armée? Après le départ de ces régimes, est-ce que nous aurons une armée? Plus de 200 généraux emprisonnés non apparente. Plus de 200 généraux. Mais il se permet justement de traiter l'armée de Kabila, une armée de clochards. Maman, si moi, je chute par là, si moi j'étais dans ces assises,
Maman bonne qui boza la contacter que na minute oyo soit ba bominga soit baza ko torturer nga. Heureusement na ba six aboyé, je ne peux pas perdre mon temps d'aller là-bas. Je ne peux pas. Je finis en disant en évoquant le cas de Coutinho. Les présidents Nzambelanga, c'est vraiment de la kakistocratie. Moi c'est Kitoko, moi c'est Mayele, moi c'est Sokinini, tout ça. Ninika. Il y a parti il dit que non, voilà, quand on m'a proposé grâce Coutinho à ce poste, j'avais douté. Mais quand on lui a fait passer un test et qu'on a parlé avec elle, j'ai compris que elle avait une mission et une vision pour cette jeunesse. Mais il y a une vision, il y a chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas comme une vision? Maman, avant que non ma vision, maman, avant que na vision, on pose la question simple. Vision, alors qu'on a la ligne. Alors la français m'a béo le barawana. La français, oh y a erreur ou on a le vision. Quel pays. Donc on voit que c'est vraiment une kakistocratie. Quelqu'un comme Grace Coutinho ne peut même pas être, je ne sais pas, attaché chef de classe à cause de la chef de classe. Elle n'a aucune capacité intellectuelle, aucune capacité de leadership. La dame, bon, parce qu'elle occupe une poste, parce qu'elle n'est même pas une dame, mais dame. La dame, elle est incapable d'aligner deux phrases en français correctes. Deux phrases correctement en français. Elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable de développer un raisonnement rationnel. Elle n'est pas capable de transmettre un message. Ça veut dire que quand vous l'écoutez, vous devez faire des efforts pour essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle veut dire. Donc, il faut kota na mutu na ye, kota na makanis na ye pour qu'on devine. Parce que tu ne pourras pas comprendre. Il faut qu'on a awaningolo banini. Tala intervenu na Top Congo. Dans l'interview là, mais je suis perdu, j'étais perdu complètement. Mais elle dit quoi? Différentes sorties médiatiques. On a même pris la peine. Tant que Monique, non, voilà, c'est ça frousse, hein? C'est la première fois qu'il va poster bon, tous les qui n'a pas prédication. Mais j'ai eu pitié il y a fidèle, il y a papa naïe. J'ai eu pitié. Aux hommes, elle est. Je ne sais pas comment expliquer. Elle tergiverse à tout moment. Elle dit des choses qu'elle-même, elle comprend. J'ai fait une vidéo pour Al-Barak, non, j'ai parlé avec mon cousin. Aken Abisso, le père de mon père, le fils de mon père. Vous voyez une telle personne? Non, Félix Alobi, grâce à sa vision. Peut-être qu'il parle d'une autre vision, hein, parce que ma vision est belle, hein, mais vision est moko, hein, donc peut-être une vision belliqueuse. C'est difficile à comprendre cette vision. Si Félix Tshisekedi est le seul à comprendre cette vision, donc comprenez. Donc, si Félix Tshisekedi est le seul à comprendre cette vision, donc vous comprendre directement. Ndeko so pape sur parole te ko fungola micro te merci. Ndeko Chris osu parole. Eza Chris ou Christian? Christian osu parole. Ce qui a zate toleki na le suivant. Ngai mama Bibi.
Maman. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour, selon votre position. Psychagno Sobozali. Nanga kikana kota na makambo ya discours ya Fachi. En tout cas, sans vous mentir, papa na soki asali discours na ye, na yoka kakanda. Bon, à chaque fois discours na ye, ezalaka vide. Quand je dis vide, eza na ba deux volets. Premier volet, tango azolo ba discours na ye, okoyoka kakanda, eloko ya mutu ezate. Soki insulte ezate, batu na ye ana ya ba applaudisseur, ba applaudir kaka, ba mona kaka abima. Aya akara kolaka batu na ko insulter batu. Azan eloko msusu ya kopesa batu te. Félix, il a échoué. Pe eza eloko ya ko bomba te. Et il a échoué. Mais chose grave nazo que la Burundi mawa. J'ai pitié au Burundais parce que le Burundi, le Burundais, le pays du Burundi là, il vit grâce à nous les Congolais. Nazolo ba nous les Congolais en dénin. Tozana deuxième port na Uvira. Deuxième port du pays eza na Uvira. Uvira ana ezo kotisa biloko ebimaka na Zambie, biloko ebimaka na Malawi, biloko ebimaka na Tanzanie ba pungulu ebimaka nde ezo kota epa na bango nde bazolia. Azana problème na Rwanda. Azana problème na nani mais bazolinga kobimisa ngo te. Donc tous les pays qui les entourent azana ba conflit na yi. Pona nini kolinga kaka asepelisa kaka Félix. Félix c'est un ingrat. Na minute ndenge za boko kanisa kaka ake na Angola kaka kosala ka loisir ou bien peut-être azo senga lisusu lisungi basunga ye pona ba bundisa batu ya Kolwezi boyebi ke Kolwezi eza pembeni na Angola. Mais Félix batu ya kadio cherche ki bozo yo kangai bozo tia Félix na erreur. À chaque fois azo kufinga kaba militaire, il avait fait 7 ans au pouvoir, au moins 8 ans bientôt bientôt il va réaliser ses 8 ans au pouvoir. Qu'est-ce qui lui a empêché de former sa propre armée? Nini esalaki ke azanga kosala armée na ye. Atinda bango ata na Bachine, atinda ata bango na bana batu ya baluba oyo bakasai bauti kokufa mingi kuna na Uvira. Nini esengaki etindaki epekisaki atinda armée na ye asala armée ya bien. Lokola kutaki armée zalaki ya kobeba, armée zalaki infiltré, armée zalaki ya tinate, azo insulté batu. Mutu oyo atikala jamais ko diriger propre foyer na ye. Et bongo Congo, un pays Congo lokola o Congo na biso Kinshasa RDC, tout pour toza ba Congo mibale. O RDC na biso akokoka. Akokoka yango te papa, mama. Pe eloko nazo lingana yebisa batalimbwa. Eloko bozo salela Kabila. Boye bake boko futango. Ata lelo te. Lobi kuna boko futango. Félix yako kima kotika bino azo kende na ye. Azana ba passeport rouge. Yo nanga i bozana unde bozata na passeport te. Mais bozo linga boswana na mutu ya bo bebisa réputation ya tout un tribu. Potoroki ko généraliser baluba nyoso touté. Na Lubumbashi wana za baluba o bazo souffrir bazo lingata ko sentir comportement bande kona bango te. Après vane ke yo zawana papa kanchi azawana Pierrot Rouara azawana batu baza ebele ba msusu pe oyo bayebani te.
mais tozolinga te oyo esalamaka na 1991 et 90 ezonga lisusu te baserie ya Kyungu wa Kumwanza wana baserie ya Kyungu wa Kumwanza ezonga lisusu te po batu nde baza boye baza ya kosilika mama bibi batu baza ya kosilika faso moko nayebi te to nayebiso ndeni batu oyo pe batu ya Kilwa wana Kilwa Mpweto na Moba bazalaka barankinier moko makasi na epa ya Moïse Katumbi na Kachope wana bazalaka barankinier moko makasi babenga bango babemba na Zambi bazali hôtel biso pe bazali bazalaka barankinier makasi ozoyeba bakilwa bana bato ya Kilwa babomaki wana ti lelo. Donc tozolinga te ezonga toyebi ke ebele ya baluba basalaki basalaki folie na pouvoir ya Félix mais tokoki ko généraliser te mais ba oyo avant mabe ekoma ole ebeba tozana na te akobongisa Félix il devrait démissionner pe akende na miable nyoso akende parce que ça ne va pas. Kinshasa comme une poubelle. Lubumbashi est comme une poubelle. Toza lisusu na droit ya kolata biloko ya mikuse te poko soko keka na ville ya Lubumbashi s'il vous plaît. Bazo bwakela batu mabanga bazo olola batu, bazo violer batu, bazo boma batu, insécurité totale sur tous les plans. Mais azo ya kofinga soda azoya kofinga batu nyonso. Franchement, aza mal éduqué, hein. Félix, il est mal éduqué, vraiment, mal élevé. Tout ça, je ne condamne personne, je condamne sa mère. Parce que papa n'a banda ko sala balit, azo sala biloko azo sala bango bazo tikalande na mama. Bande konanga boza na panel oyo. Soki oza mama, oza na bana mike. Soki oza papa, oza na bana mike. Tome ma bana na classe, s'il vous plaît. Teka ta mai. Tope sa bana biso discipline. Paul lelo azana ndaku na yo. Toza na bango na bandaku na biso. Lobby. Bakozala ya public. Et ils vont donner ce qu'ils ont reçu dans leur maison. C'est ce qu'ils vont afficher dehors. Ça fait la honte. Ngana lobaka chaque fois. Ole nazana président lokola Félix. C'est mieux nazala président lokola Kagame. Il protège sa nation. Il protège sa population. Il est prêt pour son peuple. Mais Félix, ce n'est pas le cas. C'est un papa voyou qui ne contrôle pas son langage naïe, à contrôler la katendeng ya koloba. Président lobaka tout tante, olamuki kaka olobi, olamuki kaka olobi, olamuki kaka olobi. Mais Kabila lobaki angoti. Hein? Il faut koloba, so que ozana likamba koloba. Nde olobi. Mais azolo amuka kaka ba fo soki azalaka na ba conseiller te, soki azalaka na ba touté, franchement il fait la honte, même toute sa bande là, le bande des jusseurs là, bazo sala biso honte partout. Oyo tozo à la place bazo sala ba kendaki na Washington te, so tozaki wana tolinga toyoka makambo elikaki wana sur place. Ils font la honte. En tout cas, Félix, soko naebi ko olandaka ma bibi. Olanda aza wazo ya kayo zo kayo. Alanda azo partager paix. Oui, naebi ke alandaka yo. Na Mama Denise, naebi ke azo landa yo. Baza na faux compte. Oui. Il faut bo yebisa. Ma Denise, yebisa mobali na yo a démissionné. Oya salaki na 7 ans, 8 ans te. Na 2 ans kokoka sou ko sala ngote. Les Congolais, on en a marre de lui.
atika pouvoir pona koloba mingi te totikela bato mosusu. Merci mingi nde muke nazaki nango bapara boza awa totinda bana biso na classe to éduquer bana na biso bien po lobi tokozala te avant-hier kuna to le lendemain kuna avant-hier tozana bana lobi bana biso tokozala na bango te bakozala na balabala bakozala na quand je dis balabala nazolo balabala oya balabala te naloba pete bakozala na société bakozala na nini siko comportement autopesaki bango éducation autopesaki bango nde bakokende ko présenter yango bisika nyonso bazokende éducation ya ndako. Merci beaucoup. Merci Maman Deko Glody aux yeux paroles. Allô, bonsoir. Bonsoir. Maman Bibi, on s'appelle Makasi. Pour le sujet, il y a président de la République, Félix Tshisekedi, Ndenge a craché sur officier, père de famille, oyo bazana bana, oyo ngai moko pe mutateng sanga ba classe, pepe à son âme, azaki mukonzi officier, en tout cas, et touché ngai. Bon, peu importe, politique, moi, je vais pas entrer trop dans la politique. C'est vraiment triste, parce que na habité so bandeko na biso bazana se o baza ba fanatique ba otika toujours ba fanatique to pekisi bango te mais ndenge amabibi wabiki azana faux compte azoyoka na nini ayoka pena bien. Alors président, na vie il faut pas être logoré to ba munoko poa ngana mona ndeti ozela ko occasion wana ondire yo mone mto organiser ka babiloko wana pona o se défouler ce que ebite ke o se faire clouer likolo ya arrogance na yo orgueil na kudir mutu makasi na koloba ko injure facile yo posa père de famille to boité. Il y a aussi des erreurs. Ba imperfection ezalaki na armée na série moi kala to boyango te so telipe na ni na yo oyo est-ce que o réaliser nyonso oyo zo komi beta tolo wana insécurité za na mboka na biso to bengo pe ki clochard et la gestion ayo. Le premier clochard, c'est toi. Parce que un gérant, c'est ça, n'amboko wana, ama bibi nga ba oti ko boto la ndeko na ngai $1000 na ngai. Aza na poto anatina ko zwela nga mbongo. Achela nga na Western Union $1000 ba katie saki na ba moto. Sko wan to benga oni. Une gestion clochard. Yo oui ndiondo fingi baba soda bani ba clochard yo moko za penako un gestionnaire clochard au banglais ba bengango bullshit. En tout cas, il faut quand même cause atteindre un respect to boité. Mais il faut à la milliers ni oyo climat ni na mitu ezali na pays na yo. Oyo zobete la tolo ozo kenda kosala bani tout il faut te la paix climat yo lingo gagner guerre o lingo sala guerre ngo gagner bongo est-ce que bananyo ba wewa ba force de progrès zoga si bateni pesa bango direction est M23 zakuna na Uvira e ba benga na bango en tout cas ba soda o soki bazoyo kabiso bino mo boyoki président oyo bino bo défendre à bon attendeur Saline. Merci Mabi. Merci beaucoup Ndeko Glody. Les suivants aux yeux parole. Bonsoir. Bonsoir chers tous. Je suis au pays actuellement à les Katanga. En fait, Nalandi quelques commentaires na ba propos à bande mususu au bazou s'il vous plaît, ok, il y a un sujet s'il vous plaît.
Commenter sur les Évidemment, sujets. c'est là où je viens. C'est là où je viens. Merci. Nous tous, on a condamné bah, propos à l'Obaki en face avec la jeunesse congolaise. Tout condamné qui en haut. Ce n'était pas vraiment. Nous tous, on a manani. Yo commenté oh ya yo. Pourquoi ça sonne nous tous, c'était votre avis. Toyo kayango. Évidemment, parce que tout le monde a suivi ça, hein. Parce que Batunyo Sobalanda qui en haut. Le président actuel, c'est aujourd'hui, Tokomi Boye. Moi, personnellement, je condamne Nanga. Les suivants. Ndeko Bar, t'as eu parole. Oui, bonsoir maman. Bonsoir papa. Ma baby. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Lingi koloba kaka ndeko oyo ba pekisaka ye aloba devant bato. Surtout ba jeune azobebi sa jeunesse ya mboka tata. Et puis devant la jeunesse, un président de la République insulte. Vraiment tata oyo azobebi sa. Il insulte. Oui. Lokola ye atikala kozwa éducation te parce que on l'avait suivi à l'époque, hein. Tozaki en Belgique à l'époque. Azofika Mobutu. Master ya tata na ye. Mobutu azamutu a dit bon, c'est un fou, il faut qu'on l'arrête. Ces garçons-là. Il était jeune, nous étions des jeunes. Mais trouva qu'en normal à cette époque. Hein? Mais oui, lui, il trouvait ça normal, lui. Mais c'est un gars qui a été, c'est Aza Pengre, au fait, Aza Moutou à Balabala, Colline éducation à Balabala. On m'a dit au Kangi micro, s'il vous plaît. Donc, un irresponsable, il n'a jamais élevé un seul. Nabana naye. Ba maman na bango de basoki para na bango. Awa komi président de bango nyoso baye ba na président. Il n'a jamais élevé un seul enfant. Un irresponsable au cube, Moutouane. Et du coup, il devient président d'un grand pays comme le Congo. Mais naïbité, Mboka wana vraiment rêve à Congo et les Kina et États-Unis, na musika, ouais, rêve américain. Les rêves, c'est chez nous au Congo. Que quelqu'un qui vient de nulle part. Moi, j'ai encore, dans la image, il y a époque. Des fois, hein, yango balinga nga pena na nyata lisusu kuna te parce que batu moko tuntu to chana na lo batachi luba incapable de t'acheter même des chaussettes bazo wele la mapapu na nganda moko alinga ke abundisa biso pona mapapu na nganda na Bruxelles à l'époque kaka famille wana toute la famille mais aujourd'hui il se retrouve là-bas et puis bazo kane là-bas tout. Oyebi maman bibi nazaka na colère mo quand je parle de ces gens là makambo ba komo moni sabatu l'un de ses cousins nazana Kinshasa masa pendant plus de 20 ans nazo benga ndenge zakaka na esengote au master ozawapi tu n'as pas à savoir là où je suis ngapi quoi tu deviens qui toi encore na betaka déjà 4 simba 4 tembo na ngana kinwa donc tourna mbala moko. Oh, tu veux que je donne mon adresse? Ya kanaba garde nabino. Mengana yo toko kufa. Tu vois ces gens-là? Omoni batouana. Et puis ba taliban yo, quand nous parlons de ce que nous avions vécu avec ces gens, Azam Mastana yote. Nabi, mais jamais il ne pouvait pas être mon ami. Donc tous en avez camarade wapi. Parce qu'au Kobimana yo sombeli masanga, au sombeli nini boyna boy. On avait un ami en commun. Mais oui, c'était une charge qu'on devrait éviter. Ok. Donc, on avait un ami en commun, mais ce qui ami wana to on a muto yo manga pinga na ebisi yo kolero na zanango na bato yo. Et pour senga ba whisky na yo lo wande ko bokechu. Ngai na sombela ye whisky te masa nanga ndem to bando sombela ye ba whisky ayebi pauvre rôle ayebi bien ndem to kutanisa na ye. À l'époque, na place Madouana, il travaillait chez un Katangé là, qui s'appelait Louison. Comment on a la famille de Nabungaka? Il était chauffeur-livreur là-bas chez Louison. Aïe bien, bien. Ce que Zolanda, aïe bien, Louison bien. Nandenge Louison, on a ko ignorer yé penta parce que mon sala au sala m'a bé.
Même à livraison, au kokate. Ba adresse azo kangate na mutu. Aucun de boyazongi na bakoli. C'est pas possible. Qu'est-ce que la jeunesse C'est pas congolaise possible. va retenir? Na o ezala ki Maman, discours ya Félix Tshisekedi à lobby. mais qu'est-ce qu'on va retenir? Ayena nukokumisa, mwana oyo mokili mobimba yebi ke aza mutu na ye esalaka malamu te. Comme on dit que bango mibale donc na yebi te ba relation nini yango. Soki balambelaka etanga wisi, bazolambela ezolangwisa bato ya kala bayebi nzembo wana, balambeli mobali tanga wisi alangwe. Asa kokumisa na mwana yango mpe akamwe na kokamwa ko. Akomi miso lokola mutu moko alalaka pongi te ka petite wana. Ngabi metata oyo balamusi koka. Po bayebisaki biso kuna ke no atambola esu te. Afanda na eka na kiti. Soki petite wana ye na makambo nini ndeko akomotambola. Batambwisi par magie. Yango ne fuko kumisa ye partout. Ye moko akamwe ekutu. Na premier ministre na zomona on était avec le premier ministre le kizengi pe mususu na dinga mama te parce que pardon nzambe alimbisa azaki na yeko bina na Bruxelles semaine passée te ayaki na jet privé na mariage soki ya leki na ye soki ya nani ye mama premier ministre uvira kuna ezokwea bango bazana biseko na yebisio mama bibi tokozwa bango na bambetu batoyo ils sont tellement d'une inconscience moko ti bataliba bakoloba yango te bakoti na Kinshasa te bakokotawa te tozali awa ye moko aloba yango omoni baprofesie moko komopesa na discours na ya nation kuna alobaki nini alobi les ténèbres ne dureront pas ne resteront plus soki nini éternellement te. Mais Yemoko est prince des ténèbres. Donc, azo ça la prophétie contre Yemoko. Le prince des ténèbres au Bible loba ndebangoa. Yewa, prince des ténèbres. Asa la prophétie contre Yemoko. Donc, ta naye et koki. Ba minute naye et komi à kotanga. Et oui, président na yonde aza vraiment ndengwan. Donc, somme. Au moni bazo bamba batu ba bizengi. Pour bango bazaka ba supporter ya bizengi. Lokola ye. Apfingi ba militaire baza ba clochard. Oyebi mama bibi ba généraux nyonso ba wazalendo oya kote ya baraka nini balobi bakokufa lisupo na yete. Donc batiki nzela babi badingi batu bakufa te. Nzela etikali polele. Ba clochard siko bakolakisa eke non. Lokola yo longola ki biso na ki clochard opesi biso biloko akolia tokomi na force ya kokima siko ekoza sur repli stratégique te. Donc énergie bazui na nzoto wana. Bako kima tina ndaku na ena kancha chekuna bako kangaende kuna bako mina force ya kokima on va l'arrêter ce type là bako kangaena mbetu na ye ndenge moko alobaka akozota ya kokima te Congo Brazzaville pe bako kanga frontière na bango nde tokolokota bango lokola bambinzo boye tozolokota mo bambinzo bako kokima te so bakanga mina nzete bozozo bango kaka bayebila bango ko bouger mingi te nde tokozwa bango. Merci beaucoup maman. Je vous en prie, Papa Marthe. L'écho Glody aux yeux paroles. Les amis, Glody t'es glory. Glody aux yeux paroles. Ce qu'elle a lu, le suivant, s'il vous plaît. Bonsoir, Maman Bibi Kapinga. Bonsoir. Maman Bibi Kapinga, dans un jeune quinois. Tshisekedi Maramazo Sala, en tout cas, nous comprendre jusqu'à là, démarcation nini ezali déjà entre une armée structurée na armée clochardisée. Quand est-ce que l'homme est structuré et comme clochardisé? Parce que là, il était au début de son pouvoir, tant que déclaré face aux médias internationaux que Akutaki, Akuti armée est structurée. Siko aïe devant banzo inaye ba poukou ba meme naye ba jeune ao sakana biso aloba que akutaki armée eza clochardisé. Pourquoi jaraba langage mi ba so aza libanda alobi maloba mususu akomi na kati alobi maloba mususu lo lendo na kati libanda polele. Tshisekedi olie ayebisa biso que akutaki armée clochard akutaki armée ya ba clochard. Le mieux serait de dire, comme c'était devant la jeunesse, et puis Ezaki Malobanaye Souka Selonga.
après discours et des nations, ça qui a souka il y a décembre oyo, il fallait aïbisa biso, peuple congolais, jeunesse congolaise. Je suis arrivé au pouvoir, j'étais un clochard. Je n'avais ni maison, ni voiture, ni rien au pays comme en Europe. Et je suis sorti de là milliardaire. Toute ma famille est millionnaire. Alors, comme ma mission régalienne était de changer la vie du peuple congolais, je suis à l'incapacité de le faire. Donc, par conséquent, je démissionne. Je dépose pour sortir à la grande porte et laisser la place à ceux qui veulent changer et développer le pays. Tout le monde allait applaudir. Voilà que de trouver des excuses, voilà, j'ai trouvé ça, et le pays, je regrette des taxes, et cette fille a fait ça. On n'a pas besoin de ça. Déjà, c'est lui qui l'appelle madame, qui est madame? Grâce Coutunou, madame? Madame, de sa maison, hein. Mais non, franchement, elle n'a aucune valeur, cette Grâce Coutunou. Elle n'a aucune valeur. Grâce Coutunou, si elle était une personne de valeur, elle a démissionné depuis longtemps, depuis sa première sortie médiatique. Moi, j'ai grandi en France. Je suis arrivé en Europe à 5 ans. Maman, atabino moko. Tout ça n'a pas autant de ibano babotama na 5 ans. Moi, na 5 ans. Au vandi donc plus de 20 ans na poto botamina maman. Français, on y a bongo. Atako to vanda na Corbeil son, on va na Corbeil son. Français, on y a bongo. Non, franchement, il faut la honte. Tu sais qui dit, solution sous que ça, jeune, nyon, so ba sangana, ba komeleka mukomboso. C'est tout. To komeleka mukomboso, akende. Soit to kangie, soit to akimi, soit à limwe. Voilà. Donc, dans le balanga mingite, maman, c'est ma première fana mata. En tout cas, natikala à libela. Merci, je Merci beaucoup. Ndeko Eric aux paroles. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. On prend ma micro. Bonsoir, on a bien fait. C'est bon maintenant. Ça n'a pas écouté, alors on l'avait écouté. On l'avait écouteur. S'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. En tout cas, Bonjour. maintenant c'est bon. C'est très bon. Oui, merci beaucoup d'abord Ndenge Bomatissinga IP na live. Je pense que c'est ma première fois aussi de monter ici. Je crois que chacun de nous donne son point de vue et aussi sa façon de voir les choses. Je pense que nakoloba na ndenge na ngai mais nakolinga mingi na zokisa pe baninga te parce que nakozala quand même un peu équilibré. Alors nalingi na lobanini Félix Tshisekedi, président de la République na biso aza mutu aza na bambeba na ye na malamu na ye selon ngai. Tokoki koloba te ke depuis abandi kokamba mboka makambo nyonso asali eza ya malamu, mais aussi nyonso asali pe eza kaka ya mabe te. Angela biso ya malamu asali. Bon, s'il vous plaît, nakoki continuer na koloba soki na peut-être ndenge moko lobi ezambala liboso ya na live nanga na live nanga bayaka na ba mensonge te. Na live nanga bayaka pe pona diallolisme te. Bayaka ko réfléchir Congo et de réalité de ce qui se passe au pays. Kolanda Félix et Tshisekedi bisona yo toyoki oya lobi, si vous soutenez les Congo et pas l'individu de Félix, oroloba makambo ndenge omoni. Ce que oye déjà au bandit, s'il vous plaît messieurs. Ce que oye au bandit déjà. Oh non, Félix azana mabe na ye, azape na ba malamu, yom to mona ka malamu ango, ngai na misu nanga, na ba lunette nanga ya 3-2, na moni malamu wa Félix était. Yo moto ozana yango, ole otika biso na suspense, ya bolamu oyo oyebi Félix asa elaka yo na famille na yo, oyebi si biso ango. Po biso pe to oyeba.
Soki yo yebi bola mwango olakisi biso. Polelo na bina okitisa jalelo liste te. Lokwa yo oza moko ba jalelo liste Félix Tshisekedi ose komata. Bon, oyebisi biso bombola mo yo yebi ya Félix Tshisekedi. On parle ici d'un sujet qui est loin ya makambo Félix Tshisekedi a réalisé. On parle ici d'un sujet où ezali ba propos ya Félix Tshisekedi tenu à l'égard ya ba papa na biso ba militaire o bazali na front na état ya guerre selon bino bato bo soutenir Félix Tshisekedi. Et vous montez ici pour nous dire non Fachi ndenge azawana azana ba malamu na ba mabene. Tozui phase A malamu na e. Combien de malamu asali? Ba malamu oyebi si biso. Comme ça prochainement oya ko mato e bake awa soki na ko mata fona zana na argument abalo baraka ala olate. Tozoka. Oui. Olobina tanga babolamu bia. Il faut na bandela. Bon, na lobi moko te, na lobi olobi azana babolamu na e. Tozolo balingala ti. Babolamu, c'est-à-dire c'est beaucoup. Alors parce que vous êtes devant les Congolais, ba Congolais on bazali informé te. Oko tika bango na suspense te. Yebisa bango babolamu a Félix Tshisekedi. Tozoyo kayo à vous. Bon, moi na nina bata mapenza te. Moi je suis du Kasai. Papa, je suis né là. Papa, il y a un de bolamu. Pour ça la Kasai de bolamu a Félix Asali. Nalobi hein, mais alors au bolamu a Félix. Papa. Mais je te réponds non. Tu me réponds pas, tu réponds aux Congolais. Bolamu voilà, mais laissez-moi le temps de répondre aussi. Parce que déjà qui s'attend à que bazan simano en avance yo za bolamu Félix. Mais voilà. Nalobi hein. Ozo l'exabiso temps. Nazo zelati batutu ba mati. Tant bazolo ba contremana ou bazolo ba makamu oyo ngaka. Papa, tokei na bolamu yo yebiso bolamu Félix azana ngo pesa biso. Mais nazolo ba kasite bona nso na lobi ozo katangai. Neti pa na biso au place onga na kolevi. Yango ni na bandai pona expliquer yo ki onga na moni pa na biso. Na botami kuna na longo kuna na 18 na longo kuna na 18 mais na sawa na Kinshasa. Mais quand je suis rentré ba balabala onga na tikate na kuti yango basali yango. Neti balabala ni na Kasai Oriental. Neti avenue Inga. Avenue Inga wana ezaki avenue à 2 bandes comme il y a 4 bandes. Oui, bien sûr que oui, aux autres chatembe. Tu vois papa, pour na yo bolamu eza parce que yo za Kasaïen, parce que les Libinonzila. Est-ce que le Congo c'est le Kasaï? Non, mais au lobby natanga non. Je commence j'ai dit là où moi je vais. On n'a pas l'air de choses hein. Et là on va dire que on salue les erreurs et pas na yo. Tu dis que tu es Kasaïen et pas na bino na Kasaï basa les Libinonzila. Donc tu soutiens Félix Tshisekedi parce que vous allez Kasaïen et pas na bino basa les Libinonzila. Voilà comment vous n'aidez pas Félix Tshisekedi. Et wana pona yo bengi yango babolamu. Vous êtes un Congolais. Soki na mboka na biso na Congo. Basali boulevard du 30 juin. Ndenge yo okuti na Kinshasa po lobi oye na 18 ans. Donc, pona yo président asali yango azana bolamu président asali. Non, asali bolamu te. Il prend l'argent de la République pour réaliser ses projets. Eza mbongo na ye a pochité a tata na ye a tikela kiye. Et quand toi tu appelles ça bolamu par rapport à quoi? Posa Kasaïen, basale libino nzela, ce qui nzela a 4 nani, na rolingano na mona ba photo nango parce que nga na zoko mona ba Kasaïen chaque jour baza kolela. Baza na nzela akole kanate. Nzela oyo zoko lo ba wana basale libino eza wapi? C'est triste hein. Mes frères Kasaïens, nous souffrons ensemble, changeons, c'est très important. Omoni okomi yo moko na loba te, o loba nini yo za na bolamu, bolamu yango yebesi ke eza te. Otika ki yango na Kasai. Yango zoko koloba yango bien te. Na yeso la bino boya na live o te boyo rawate. Olingo ya komekanga na minuit. Okokanga te? Basale libiso banzela, nzela ni, nzela inga. Les Kasaïens au bozali na kati ya Kasai oriental. Naza na besoin na bino botindelanga ba photo ya inga oyo basali oyo garçon aye koloba. Bomoni? Okimi? Okiti mbangwa? Na bena obenga na bino te. Eza pasi pe mawa.
Ndeko le suivant. Aux yeux parole. Maman Bibi, bonsoir. Bonsoir, papa. Toujours quand. Vous êtes vraiment très fâché? Je suis pas fâché, je parle du Congo. On évolue. Ok. En tout cas, sur ça, moi, je peux au fait mettre quelques 3 points sur ça. En tout cas, si le monsieur Patrick, il a pu au moins dire que Tshisekedi a fait quelque chose au Congo, seulement c'était les ministres. Moi, je n'ai rien vu, en fait. Et cracher sur les militaires, en tout cas, c'est vraiment insupportable, intolérable. Moi, je suis peut-être en Zambie, je suis plus au Congo, mais je vois dans ma province, au Katanga, là où j'étais victime, je suis en exil, où on enlève même les femmes pour aller à Kanyamakasisi. Et pour dire que Tshisekedi a fait quelque chose dans ces pays ici, à part détruire, séparer les communautés, en tout cas, je ne vois pas. Avec l'allure de choses, insulter, dire que non, ce sont des sans-abri les militaires, ça c'est leur insulter. Ça revient à notre gouvernement de leur loger, leur bien payer et prendre soin d'eux en fait pour assurer la sécurité de notre pays. On se rend compte que il y a certains peut-être de nos généraux qui sont corrompus, ils travaillent pour peut-être corrompre ou flatter les chefs. Le chef il est incompétent, il n'a rien apporté dans notre pays à part diviser. Moi je vous dis, j'ai vu ma belle-sœur être arrêtée pour aller à Kanyamakasese. Est-ce qu'une femme peut être vagabond? Une femme peut semer l'insécurité dans la ville parce qu'on aurait appris que non, il y a peut-être l'affaire de 9000 personnes qui doivent aller se battre pour le pays. Mais alors, comment est-ce qu'on peut laisser Tshisekedi à ses enfants, à ses fils, à ses nièces, ses neveux, ils peuvent y aller. C'est eux qui bouffent l'argent de notre République. Moi, en tout cas, je ne vois pas pourquoi, en fait, enlever, ça s'appelle l'enlèvement. Il y a combien de Congolais aujourd'hui qui vivent dans la province du Katanga qui sont exilés en Zambie? Et même quand nous sommes en Zambie ici, nous fuyons. Quand on apprend qu'il y a un général qui vient ici, en tout cas, on fuit. On ne sort pas. Moi, j'ai failli être enlevé 2 fois. Je suis parti dans une petite ville là que je ne mérite même pas d'y rester parce qu'on est Congolais, on est Katangais, on doit en fait dire la vérité. Mais on se rend compte qu'on se met en insécurité. Moi, en tout cas, je loue vraiment l'acte que Nanga fait, hein, sans vous mentir. Nanga, aucun jour on a vu Nanga insulter les brigades qu'il a. On voit le président de la République, il se permet en public de louer en fait la ministre de la Jeunesse incompétente. Et après dire que non, elle est, quand je l'avais mis sous prétexte d'un test, elle m'a vraiment surpris. Est-ce que la femme là, honnêtement, elle est intelligente? Non. Tu sais à quel niveau d'intelligence pour mesurer, en fait, tester une autre personne? Il n'en a pas. Et insulter, en fait, les militaires, en tout cas, ça c'est très grave. Moi, j'aurais aimé que les militaires puissent se révolter. Des vrais militaires, en tout cas, ils devaient prendre Tshisekedi et les chicoter devant sa femme, devant toute la nation, pour que tout le monde prenne notion sur ça. Comment est-ce qu'on peut insulter les militaires? Oh non, ces mêmes militaires-là, ils ont des foyers, ils ont des familles élargies. Mais comment est-ce qu'ils survivent? Parce que leur paiement, en tout cas, c'est combien d'argent? Comment ils font pour survivre? Et tout ça n'intéresse pas la famille Tshisekedi. Et ils sont là, c'est pour piller, détruire. En tout cas, moi, je ne vois pas en tout cas ce que Tshisekedi fait au pouvoir. Hein. Qu'il soit vraiment maudit toute sa famille. Vivre en exil à 31 ans, loin de la famille. Et en tout cas, c'est difficile. En vrai, c'est vraiment difficile. Pendant 3 ans, tu es en train de fuir chez toi parce que tu as été président de la jeunesse katangaise Saint-Pierre. Et en tout cas, c'est grave, maman Bibi. Le monsieur là qui est monté pour dire qu'il a fait quelque chose, vous avez eu raison en fait de les recadrer. On n'est pas fan ici, on dit la vérité. Même un enfant de 18 ans... Pourquoi vous êtes dans la Kinshasa? Moi je sais pas. Et puis ils font quoi à part être motard et bandit? Ils sont en fait là pour harceler les gens la nuit. En tout cas c'est choquant quand il prend le luxe de monter sur les lives où on doit débattre d'une question très importante, nous dire la vérité, sans de réfléchir ensemble. Il prend son audacité et puis il monte ici pour dire ce qu'il ne maîtrise pas. On n'est pas fan de quelqu'un ici. Tshisekedi a vraiment amené les pays dans des problèmes en problème.
En tout cas, c'est ce que je voulais en fait apporter. Et je vous en Merci prie, beaucoup. Ndeko Mwana. Aka Merci aussi beaucoup. parole. Merci, maman. Non, oui. Nous y sommes. Aujourd'hui, parole. Oui, exactement. Ouais, maman Bibi, bonsoir. Bonsoir. Ouais, vraiment. Ouais, c'est un coup tout. Je vous en ai président, Mayele, le col à Félix. Oyo, kaka, à se contrisera, pas mal, l'obayaye, moko. Na tongo soga lobby boye, na poko lobby makango susu. Kaka ye moko mutakota ina pouvoir, a lobby ke, à côté na pouvoir, à côté, armée vraiment, ils ont structuré. Ba makango susu, so za ibando ko comprendre très bien qu'il y avait des erreurs. Mettons à côté, à côté, pena armée, ils ont structuré. Kaka ye moko li susu lobby, a bengi ba, armée ango, ba clochard. Ye tanga bandola ta ba chemise na minene wana ya minene na karo. Aloba boye. Biso so tozwi pouvoir. Ba police ba kozana banda kuna bango, ni tukana bango ba somba. Tozo bunda po na bino. Ye banda kota na pouvoir. Clochard nini ase asombela yendako. Obi apesa ye place a olala. Na ye. Na Kabila. Nana comme si ba clochard na ndenge ya solo. Nazo ebate. Est-ce que Félix aza amayele? To soki mo eza likolo mayele ne échangeaka. Ya kokende kokumisa mwana lokola soki grâce coutinho oyo akoka même pas former phrase ya français aloba phrase moko mais na 5 erreurs na kati devant chef de l'état azoloba te mais azoganga makambo azoganga bato azoyeba ni mutu nango ni makolo nango mabe nini Congo esala vraiment po bamérite zoba lokola Félix boy mabe nini Congo esala siko to kena epa ba clochard ngo ya Congo bango vraiment nde bavandi wana mwa mobali wana batu nyonso bamona ndenga ya na pouvoir na ba veste mama Olive aloba na bato bazanga ba veste latsa bango ba veste mona veste lata ezayo kola saka fufu mwa ba machine ya Congo wana nde bakenda onika fufu machine wana saka wana bandingisa fufu boy Félix alata ba veste bongo mais lelo akomo lata ba veste ya sur mesure Félix akomi ko lata ma papa ya bien alati costume ezo tanga mafuta abenga ba soda ba clochard et puis bango ba clochard pe ba vandi bazo beta maboko na tuna tout ba jeune wana nyonso ba vandaki liboso ne bazo yoka est-ce que exemple na ba jeune bazana na ville ya Kinshasa ba ke ou bien ba sélectionnaki batu na bango kaka o ba kende po ba beta maboko papa o ya ki na bango États-Unis awa abandoka sa ba okota na salon Val ba kota lité États-Unis, ce n'est pas le palais du peuple. Oh, bazo yemba hymne national, boyiba yemba hymne national, pas kendo yemba hymne ya IDPS. Ba yaki ba telenga na ki libanda wa. Ba bando ka sa ba kosala ba selfie na Maison Blanche. Le peuple congolais avant de na épée, bazo trouver un normal. Oh, asa chef de l'État à lobby, bosiko, asa chef de l'État à lobby, abongisi nini. Nga na touché dans ma domaine nyonso. Oh nazo loba, ça concerne que moi et moi j'assume ma propos nanga. Félix biso notre mona ndenga yana chemise anola tra chemise ya nzao. Surtout que plus loin balobi kutreza bilamba papa ni azayiso awuti poto aye na Kinshasa, ake Kinshasa akomi ko bilamba ya papa na ya nzao wana akomi ko lata ngo. Félix aloba ke ya bando vivre na mbongo ya mwasi na ye. Gisèle Pela tout fait pour na ye. Tindenge akenda kozola biso mwasi wana ndenge soki nia. Alors, lelo akomi kolata bien. Alingaka bon sa vie à basoda, alo ba soda na kuta bango bazaye ba clochard. Lelo bona ba soda azana mutuka na ye, basoda bazana banda kuna bango. Na soto keka na kan kokolo wana, ese basoda bazana place olala. Il paraîtrait que na romona nanda ko mo eza 5 familles. Est-ce que nana comme si basoda ba clochard ce qui que Tito Koma dimanche prochain Félix ba sale coup d'état te na ba clochard wana Congo eza maudit Congo eko sala maudit parce que mutu netia ya ko iko sakana na ba voyant militaire congolais te o bazu bunda pona mboka bon tolo ba wana baza ba clochard ba wa kotaki ba o nyusu ba recrutement nyusu ya sali. Tout le monde a Jean-Pierre Bemba qui a fait le recrutement. Bana na bongisi bango. Nanga ngo place la nokia ya kakako.
Merci Akoma beaucoup, journée. nous sommes. Maman na bango ayaka, maman na bango à l'écran na TV na France 24 je pense. Il y a déclaré que ça pour ça bemba mobile ne zonga ki ça pour bazana mbongo te. Azo senga gouvernement ba mema ebemba mobile ne na Kinshasa. Maman na zaki mwindu. Metala maman na lelo wa bibi alekio na maman na koma mundele te. Yena Michael Jackson ndenge moko. Congo eza malamu te tala vile Kinshasa Kabila na mabe na ye nyonso tondimi ta Kabila ndenge asalaki vile Kinshasa comment ebandi kokoma ekoma yo lokola carte postale mais lelo na gouverneur ya vile Kinshasa mutalala apongi na yebaka te soki aza moto soki aza robot na mutachaki. C'est vraiment congolais à côté de ma lobby na tongo babi bakangi mwana mobali wana Abi ezo sala passe nga vraiment soki nazali ba situation soki andeni na wana États-Unis ndeni na chwe mulangi na chuba mulangi na kingo. Merci beaucoup, Ndeko. Nous y sommes et vos apaisements. On parle pays, on avance. Ndeko, pas tous. Merci. Bonjour maman. Bonjour Kangai. Bonjour Kawan. Bonsoir maman. Alors, naina tuna. Bino batu boza quand même ba journaliste. Depuis Félix Ango Allô. Micro na ye katani. Allô. Ndeko Pat tozo kaote. Allô. Akoi. Allô. On prend ma connexion. Pour participer, je suis désolée. Bandaki live depuis 21h. Il est 1h14 minutes. Permettez-moi de me reposer tout petit peu pour que n'a retrouvé Bino un peu plus tard. Junior Dédé, bienvenue. Bienvenue. Nabande Wonyo so Boye, mais malheureusement, Boye tango biso toza ko kata live. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci Nandeko Bart, les révoltés. Merci Nandeko Pat. Merci Nandeko Nous y sommes. Merci Nabandeko Nyonso pour participer et les dialolistes. Oh, bazali touché pour nous participer, mais sans argument. Désolé. Merci Nandeko Symposium. Oh, azalrawana kaka pour les cadeaux. Il y a l'obarate, il y a komantakate, il y a pesaka cadeau. Donc, et je suis la seule personne où il y a pesaka cadeau. Ba cadeau, faut total en malam, moi. Nazomona ngo sous clair te. Otamela kaka na musika. Omona ndenge ezokende biso otala biso te. Voilà. Alors, merci. Nabandeko nyonso balingaranga, nabao bayinanga, ngala lingara bino pour bozali ba congolais. Je sais que demain, après le départ de Félix et Tshisekedi, Torozo Malisou Koseka ensemble, parce que Félix, azana eka passager. Et lobby Congo et Kotikala toujours Congo na monene na yango poto ebi ke tokozongisa bamboka wana nyonso we kindaki et lelo merci beaucoup na Ndeko Pat o aye susuko tumbola pota o ezali na motema ya ba congolais depuis Kibumba ekweya depuis Bunagana ekweya depuis ba Bukavu ba Goma ekweya Félix et Tshisekedi akotalisa kaka force na ye siko nda eke ko bimisa ngo pona Katanga. Toyebisaki bino ke Katanga wana soki lelo Ndeko Corneille Nanga ko ici Uvira ako kende ko avancer kuna ekozala eko umela te pour que akende na ko avancer kuna et lelo boko mona ndenge Félix et Tshisekedi azali perdu à perdre totalement pédale a komi koloba n'importe comment n'importe quoi et il n'arrive plus à se ressaisir donc l'homme a komi kosala kaka cri à impuissance a komi kotalisa lolenge na ngambo na ye azali lisusu na makasite atalisi ke azu échec na tous les niveaux na diplomatie na diplomatiquement azu échec militairement échec na ba négociation na ba dialogue nyonso Félix Tshisekedi atalisi échec na ye total et azali koyeba te nini akoki kosala pour l'instant pour que a avancer
topé azonga sima azoyeba te et puis na moment oyo lokola comme chien méchant attaque conseiller moko ta kokoka ko adresser lisusu parole azokoka te koyebisa conseiller ata moko ta kokoka kopesa ye conseil est-ce que akima est-ce que a démissionné est-ce que solola lisusu na bato auti kobenga na Serbie awa bengi bango ba bandi est-ce que azonga lisusu ko solola na ba bandi ye moto achaki déjà espoir na ye mobimba na kati ya accord oyo ya États-Unis d'Amérique et awate Trump a outi ko se moquer na République démocratique du Congo pe na Félix Tshisekedi pour na koloba ke ba bondela ki est please come to Congo take the mineral. Alors chers amis, l'homme est vraiment désespéré et na moment où il a yebité a komona nani benga tanga Félix o benga ngala pesio ba orientation na pesio ba réflexion et o benga ngala ko pesa ba conseil et ça gratuit et voilà les ozanga kaka yo pour nous appliquer en gros c'est tout ce qui nous reste. Merci à vous tous fidèles de Maman Bibi Kapinga, le fidèle de ma mission TV, le miroir du monde. Vous étiez nombreux à nous suivre. Botika Ngana Pesabino, merci pour la fidélité. Confiance au renouveler la Nabiso et Boteka Pongi pour na Congo. Voilà pourquoi tu vends na bino tina ngonga oyo. Na bato nyon so Borolanda biso na rediffusion. Botika na Pesabino, bonne semaine, bon lundi et bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités et surtout pour la Mahamboy Kolikanana. Est-ce qu'il y a des actualités de base? Nabiso, Mikolo, Yondeko, Serge, Annie, ou en retard, ce n'est pas grave. Bonne journée. Et je suis la Louba révoltée, Bibi Kapinga, la maman de tous les pro-Congo. Nazara ki wana pour na solola na ba Congolais na rendez-vous otobenga ka rendez-vous ya ba pro-Congo. Na pesi merci na bino nyonso na ba o ba pesi ba cadeau, na ba o ba pesi ba cadeau te, na pesi bino merci. S'il vous plaît, na ko bossa na te ko si sa live oyo sans ko encourager cette dame azala ki wana du début à la fin bundi lelo yemoko avec les indisciplinés des lits de pes o azala ki wana pour des insultes azala ki wana pour na ko recadrer toutes ces personnes kaka ko pesa ye merci pour na ndenge azala ki wana pour na ko kamba penza na côté ya ba modérateur. Merci à notre modératrice où a travaillé les loyers moko et gérer toutes ces personnes les ala qui facilité na mona ka ba insulte mais naïb sarabino moi j'ai dépassé ces niveaux là il y a comment on a ba insulte et puis qu'on réagir. Voilà pourquoi on a tikalaka na logique toujours il y a auto yeli comme objectif na lingi bino mingi. Merci la citoyenne Costa, merci beaucoup ndeko lenga, merci bandeko nyoso bo partager vidéo pe merci nabino bandeko pe bo s'abonner merci et na bandeko bo rolanda biso na rediffusion na ma mission TV boke de bongo na ko s'abonner pe ko partager lisusu cette vidéo, pourquoi pas ko like yango na lingi bino mingi esengeli na pema soki bino pe bo linginga bo accordenga repo wana po ezali important parce que c'est la tête de ki na ko réfléchir nyonso tolobaka. Bonne journée parce que c'est déjà 1h du matin et bonne semaine pour Tobandi semaine Mokolo Alelo. À tout à l'heure pour d'autres actualités. Au revoir.